Bonjour ou bonsoir, bandeko losako. Bisika nyoso bozwami. Na mboka Congo et puis na bamboka nyoso na kati ya diaspora losako na bino nyoso bandeko na ngai. Ya idi bolo mo défi international, il y a peuple mokonzi, peuple souverain. Voilà donc je suis venu tout simplement dans le cadre kakaya mobilisation tous azimuts. Bandeko na ngai moi to expliquer bino lisusu. Ebele ya ebele ezate. Boyebi bino moko bisika boza kolanda ngai na bandako na bino. Libanda na bamboka inso ya mokili. Boyebi biso babundela bino makambo toloba pe tozali ko continuer koloba. Bomoni niveau nini mboka na biso ekomi. Et dans la situation laquelle nous nous sommes retrouvés actuellement avec Félix Tshisekedi Tshilombo Tshibwabwa. Vous le savez vous-même, niveau oyotokomi. Niveau il y a dégradation humaine. Niveau il y a dégradation sociale. Un véritable shit libre. Dans un grand trou. Oyo et comme les biso mai na kingo bandeko na ngai. Ouais tout expliquer bino les ezate. Et s'il faut compter des morts. Bato bazoko kufa. Na ba guerre na ba minduki ya ba M23. Kobanda. À l'époque il y a Hippolyte Kanambe Kabila. Tile loyo par rapport à la gouvernance utopique, pitoyable et diabolique il y a Félix Tshisekedi. Batu baza kufa en dehors il y a ba arme létale. Batu baza kufa butu moi. Na bebale na bazamba na ba maladie kilikili, ba typhoïde, ba maladie kilikili, ba malaria, ba maladie ko bon ba tout baza ko sila biso ba congolais. Sans compter le Colombo ezali na insécurité totale bandeko na ngai. Bato bazo kufa na ba poison, bato bazo kufa na ba fabrication locale ou extra locale oyo eza ko baba ya ba boisson ya ndenge na ndenge oyo baza ko salela ba congolais juste pour les éliminer en douceur. Ba boisson zo uta ba Inde, zo uta ba Pakistan, ba Chine, ba mboke belé misusu ya Afrique. Oyo izana empoisonné bozomona ndenge tozokufa. À cause de qui? À cause de la trahison, la haute trahison ya Félix Tshisekedi Tshilombo Tshibwabwa. Oyo azako yela biso awa na diaspora et plus précisément na Paris. À partir du 28 avril oyo tina les premiers. Oui, azako ya awa pour continuer la ratification, il y a la signature naïe. Il y a un corps diabolique obscur oyo azako sala na
na bamindele par l'intermédiaire ya Paul Kagame ya Rwanda. Ba signature azali ko continuer ko approfondir na bango na ba signature kaka po batikila ye la RDC Congo asala nango n'importe quoi et n'importe comment ndenge ya lingi parce que on n'a jamais vu ça bandeko na ngai. On n'a jamais vu ça. Par rapport à ba pays, bamboka ebele biso to vandi vandi, on n'a jamais vu une telle gouvernance. Bon, de toute façon biso to lobaka yango bandeko na ngai que nous sommes occupés. Mboka les a occupés. Et ce pays est dirigé de l'extérieur, pas de l'intérieur. Donc Félix, une étiquette tout simplement, une marionnette, un paravent. Mutu oyo, azali na ye wana kaka, lokuta na lokuta. Il ne dirige rien, ne contrôle rien, ne maîtrise rien, absolument rien. Ce kazo kanga moi bateau, eza bateau oyo ye, batikela ye po amika ko sakala na bango ninga meka ko kanga maka ba journaliste ba nini. Il vous a promis autant de choses à ko réaliser ka yango te. Même au moindre escarmouche ya loba bino mo bo vivre nga sala rien. Gouvernance malongé réalité. A frauduleusement élection. Fraude massive. Bokini mwa ba moni yango na batiki. Po ba yebi ke bazana